Amen, amen. Sans plus tarder, Nalgito Telim. Pour respecter la parole de Dieu. Motangi ya mokanda oyo akotangela biso na munoko oeza na kati ya Kinshasa. Tangela biso na munoko wana moto nyoso ata koko ayoka nini unalingi mokande zoloba. Le lecteur va nous lire dans une langue qui est la langue de notre pays, la langue quinoise, tout le monde peut comprendre. Mokande ya Matthieu, chapitre 25, tokokoma na 31. Verset 31. Tokiti esika Saint-Esprit akoloba ite telema ndoko telema. Un jour, le Fils de l'homme viendra avec toute sa gloire et royauté. Il viendra avec tous les anges. Il va se mettre dans son siège de trône. Il va réunir tout le monde devant lui. Il va les séparer comme le berger va séparer ses brebis. 33. Il va mettre les montants dans la main gauche. Et les chèvres dans la main gauche. Bongo mokonzi akoloba boye na bato oyo bakozala na loboko na ye ya mobali. Et le maître dira à ceux qu'il va placer à sa main droite: boya binu bato satana ngai abenisa. Venez vous qui êtes bénis par mon Père. Boya binu bato oyo satana ngai abenisa. Venez vous qui étiez bénis par mon Père. Bokota na bokonzi oyo abongisela binu uta ebandeli na mokili. Vous pouvez entrer dans un monde qui vous a préparé depuis le commencement du monde. Pambate. Pourquoi? Nazali na nzala mpo bopesaki ngai bilei. J'étais affamé et vous m'avez donné à manger. Nazalaki na posa ya mai mpo bopesaki ngai mai ya komela. J'avais soif et vous m'avez donné de l'eau à boire. Nazalaki mopaya mpe boyambaki ngai. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Na bandako na bino. Mon maison. Nazangaki bilamba mpe bopesaki ngai yango. Je n'avais pas de quoi m'habiller mais vous m'aviez donné. Nazalaki na maladi mpe bosalisaki ngai. J'étais malade et vous m'avez consolé. Nakotaki boloko mpe boyaki kotala nga. J'étais en prison mais vous étiez venu me voir. Bongo bato ya malamu bakotuna ye. Ainsi, les gens qui sont heureux vont lui demander: Mokonzi, Seigneur, tango nini tomonaki yo ozali na nzala? quand avons-nous vu que tu avais faim? Bongo topesaki yo bilei? Nous t'avons donné à manger. To ozalaki na posa ya komela? Vous avez eu soif. Bongo topesaki yo mai ya komela? Nous t'avons donné de l'eau à boire. Tango nini tomonaki yo ozali mopaya mpe toyambaki yo na ndako na biso? Quand avons-nous vu que tu étais étranger, tu t'avons accueilli dans nos maisons? To ozangaki bilamba mpe topesaki yo yango? Et nous t'avons vu que tu n'avais pas d'habits, nous t'avons donné des habits. Tango nini tomonaki yo ozali na maladi to okotaki buloko mpe toyaki kotala yo? Quand avons-nous vu que tu étais malade ou que tu étais en prison, mais nous sommes venus te visiter? Boye mokonzi akozongisela bango. Ainsi, le maître va leur répondre comme ça: Nalobi na bino, je vous ai dit, ya solo, en vérité, mbala nyonso bosalisaki ata moto ya suka ya kati ya bandeko na ngai. un jour où vous avez fait ces choses à un des plus petits de vous, Bosalisaki ngai. vous avez fait pour moi. Amen. Amen. Meme batangilaki bino na anglais te, On les a appris en anglais, batangi na lingala. on a dit dans notre langue. L'amour que l'Éternel cherche. Amen, amen. Ce qui est essentiel pour le moment. Nakoki jamais koteya kayo kaka
okosala boye yoza boye na mateya nyonso oyo tozotala balobi likambo oyo ete esambiselo. Je ne peux pas vous prêcher n'importe quoi. Vous pouvez vous flatter à travers la parole de Dieu. Mais je vous dis de quelle manière le jugement se fera. Et ça, l'idée moko très important. C'est une prédication très importante. Papa na biso aza motema malamu. Dieu est bon. Alingaki to kokufa te. Il n'a pas voulu que nous puissions mourir dans l'ignorance. Tala ndenge azodécouvrir tina makambo ye azoya kosala. Voilà, il vient à nous révéler les choses qu'il vient faire. Mais mpona biso tozotala te oyo ye azoya kosala. Alors nous sommes en train de voir ce qu'il vient à faire. Makanisi na biso kaka na makambo mosusu. Makanisi na biso kaka to makambo. Tozala na mbongo. Mateya akozala kotombwama. Makambo mokili balingi pour le moment. Il faut totombwama. Il faut totonga bemeuble. Il faut tosala makambo. Nde église oyo biso tozolinga. Mais esika bazoprêche vérité mokili bakolinga yango te. Oyo lelo eza ezambiselo ndenge azoya kosala. Yoka ndenge mokande elobi alobi na mokuse ete ntango ngai nakoya na bokonzi na ngai nakoya na royaume nyonso oyo eza likolo. Yo yebaka ye nanu te nano ososoli ye te. Papa na nga ntango abotamaka na mokili moto aza nanu bebe ake kobotama na elieli ya bameme esika ya solo esika bato ya lokumu babotamaka te. Mais Jésus Christ ake kobotama kuna. Bien aimé nalingi nafungolela yo yeba mpona kolakisa ete kuna asa mokonzi mosusu aza te. Bible ezodétermine ete mange milliard de milliards banegligeaki esika ya mabe wana lisusu te. baboyaki basolo ya nyei ya bameme te. baki kokonfirme mpa babokoli ya bampa te. bamonaki seke nzambe angengisi moto na ye. yoka loyembo ya bange nzambe na biso aye na mokili oyo mokonzi na biso abotami awa. soki bange bazokonfirme ye ebongo yo moto ya mokili bien-aimé. soki bange bazokoinsite te kokoma esika ya mabe mpo mokonzi aza kuna me azalaki nano bebe. betela yesu maboko mpona kolakisa ete ntango ye akoya kaka ndenge alobi wana nde kosalama. alobi ete nakoya na bokonzi na ngai ya likolo nyonso. ntango akoya esika ye akozala nde tokozala. azoloba ete nakotinda banzelu na ngai. mosala nini? bakoteya moto yo moto bato nyonso oyo ozikisa bimisa bango. betela yesu maboko. ata tata mwasi na yo ata mama na yo ata fami na yo bazika na moto bakobima mokolo wana mpo mokolo yo akoreklame yo. mokolo bato akoreklame bato na ye bakokende epa mai bakoteya bibale yo mer na océan bato nyonso yo mela bimisa bango. eza bibliquement bato nyonso wana bakosala nini? bakobima. ata sirene akangaka ndeko na yo kobanga te mokolo wana akobimisa ye. kono bato akorema te ete ifo babima.
Il va dire qu'il faut sortir. Amen, amen. Nani yango douter la parole de Jésus? Personne. Amen, amen. Bakokende côté ya mabele uta liwa ya Abel tina liwa ya suka mabele yomela mingi. Lelo Jésus-Christ akomi koreklame bato nyonso yomela lokola yo mabele osanza Jésus sanza bango. Nalingi namona bana na ngai, nalingi namona nombre na bango. Mokolo wana nayebisa yo mama ata ndeko na yo abotama koka ata akufa koka akozala. Amen, amen. Oyebi mokolo wana tokotelema esika moko na bapresident, telema esika moko na bakolonel, okotelema esika moko na bagénéral. Pete ya mokili oyo ekomonana te, pete ya mokili ekomonana te. Kuna nyonso tokozala ndenge moko na mokili oyo nde toza différent, mais on n'a qu'un seul chef. Tango yapo yako cha bokozi na ye biso nyonso tokozala liboso na ye, liboso na ye tokozala ndenge moko. Makalite na biso ya mokili eza pamba ekomonana te devant Jésus. Epela Yesu maboko. Amen, amen. Mabele tango akosila kosanza bango papa Emile. Tango mabele sanzi maye esili kosanza tokozala ebele koleka devant Jésus. Moto nyonso yakela nzambe alobi ete ngai Jésus nde nakofanda na ngwende na ngai, bato ya mokili nyonso bakozala liboso na ngai. Baprofete oyo tozoloba nyonso bazozela kaka mokolo wana. Moko te akokani na Jésus, moko te akozala na liloba mokolo wana. Mama bakosa yo te, bakosa yo te. Il y a que seul Jésus nde akoya, nde alobi ete ntango nakoya nakotombola liboko kaka na ngai ya mobali oyo likolo, liboko de kokata. Nalingi namona quelque chose lelo na mokili mobimba. Il y a des chèvres et des brebis. Amen, amen. Alobi ete nakokabola bango lokola moboko ya bampate akabolaka bibwele na ye. Na droite na nga bampate na ngai, bameme na ngai, bana na ngai ya bolingo, babien-aime baye basalaka volonté na ngai, basalaka volonté ya tata na ngai, basepelisaka tata na ngai. E boya bomondaki pasi mingi na mokili, banyokolaki bino, bafaire souffrir bino. Boya ngunga na bino ekoki, bokokota kuna na terre promise, botala esika yango kitoko, esika babongiselaka bino utana ebandeli ya mokili trisikoyo. Me bango bakotuna ye maintenant biso toki kobengama bameme pamba te. C'est ça l'essentiel. On va demander à Jésus. Amen, amen. Pourquoi nous sommes appelés tes brebis? Amen. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est là l'essentiel. C'est le chemin raccourci que je vous ai amené aujourd'hui. Je vais vous montrer quelque chose. Est-ce que vous êtes là? Oh, bougez un peu. Amen, amen. Mokolo wana tango
ntango bakotuna ye Quand on va lui demander, mama tia matoi na yo bie yoka ngai prête oreille, papa yokanga s'il vous plaît écoute-moi bien. oteyama matoi ebele Je vais te prêcher. mais oyo eza important Mais ce qui est très important, nayeli bino raccourci aza na makambo oyo alingaka moto asala il y a des choses qui viennent. oyo akelaka moto ayebi moto ndenge azali Tu as créé, c'est comment tu as créé. jésus-christ ayebi bafaiblese ya moto Tu connais tes faiblesses. jésus-christ ayebi lolenge sata azobundisa moto Tu connais comment tu es combattu. me aza na makambo oyo azoya kotala Mais il vient, il y a des choses qui viennent. aza na makambo oyo ye akoya kotia miso Il y a des choses, il viendra mettre ces jeux-là. c'est ça l'essentiel Ce qui est très important. amen amen Amen. biso tobengama bameme non 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 Il faut être appelé les brebis. non Non. topona ye Il faut lui demander. est-ce que papa biso tobengami bampate na yo mpona oh. Nous sommes appelés des brebis. En fonction de quoi? amen amen Amen. oki batunaki Ils vont demander. mama eske ndenge oza wana yokanisi ete koya seulement na église nde okomi mwana na nzambe Ils pensent que quand tu viens seulement à l'église, ce n'est pas seulement ça ce n'est pas seulement ça. kobengama mwana na nzambe Être appelé enfant de Dieu. yoka likambo nalingi naloba Vous savez comment je vais dire, mais soki obandi kosala yango comment ça le fait? c'est ça la raccourci C'est ça le raccourci. wana nde kotia yo na elaka na nkolo facilement À la voix de Dieu. betela yesu maboko Bénissez-vous, Éternel. biso tobengami bameme Nous sommes appelés les brebis. mpona nini En fonction de quoi? omoni ata biso ndenge toza boye soki osali mpenza bacrime ebele mpe omoni ozozwa kaka chance ozomona punition moko ezoya te yo moko okomona nzambe peut-être amonaka nga lisusu te Nous voyons peut-être des mauvais choses. amen amen yo moko Il ne voit pas. ntango osali lisumu wana Quand tu fais le péché, yo moko ozwa kosentendre ete akovarie mpo na ngai quand tu t'attends à sa sanction, e mosusu akoboma nga peut-être tu vas me tuer. me omona mikolo yango oza kaka na chance Mais tu vas peut-être tuer toujours. eloko moko ya mabe ezoyela yo Qu'est-ce te qui t'arrive? amen amen Amen. bango batunaki ete tobengami bameme mpona nini Nous allons poser des questions. Pourquoi nous sommes appelés? mokili mobimba nalingi boyoka te ya oyo Le monde entier ne veut que vous puissiez suivre cette. mama papa yokali te ya oyo Papa, maman, vous devez suivre cette. yo moto ofandi awa yokali te ya oyo Vous qui êtes assis devant moi, écoutez cette parole. nazokanisa ete jésus akorepondre bango ndenge mosusu Moi, je pensais que Jésus allait répondre autrement. nazokanisa ete akorepondre bango ke bino nde bozalaki koyiba te papa Je pensais qu'il va dire que vous ne voliez pas. bana na nga boya bozalaki koyiba te nazokanisa de ma part akoyebisa bango ete bino nde bozalaki kosala ekobo te je ne vous encourage plus de faire du mal mais nazoteya bien aimé la vérité amen amen nazokanisa ete jésus akorepondre bango ete bino nde bozalaki koya mikolo nyonso na église Moi, je pensais que Dieu allait dire que c'est vous qui veniez chaque jour à l'église. nazokanisa ete bakoloba ete bino nde bozalaki koyembela ngai Je pensais qu'il va dire que c'est vous qui chantiez pour moi. mais jésus ake kopesa bango réponse moko oyo ekoki kopesa yo mayele yo moto oza nanu na bomoi Et Jésus va te donner la réponse, il va te donner l'expérience. liloba ya liboso ya ye koloba La première parole a dit, bana na ngai les enfants, omoni soki bobengami bameme si je vous ai mpo ngai nazalaki na nsala bino boliesaki nga betela yesu maboko amen 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 yoka koloba to esika ya pete nyonso ye azalaki na nsala il avait faim, kaka ngai oyo naliesi ye et moi tu lui donnais à manger. non 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 amen amen Amen. mama estce yo tunaka ete ngai naliesa nkolo mokolo mosusu Est-ce que tu poses la question quand moi je t'ai nourri? mama soki ozali koyamba bapaya na ndako na yo ozoyamba nkolo Tu n'es pas, bato nyonso oyo oliesaka ozoliesa nkolo vous, celui-là, tu dois donner
komona te ke ozodérange biloko na yo esika jugement ezoya yango wana esika makambo ekoya kobeba yango wana. Est-ce que en quel jour mourir Jésus-Christ? C'est ça l'essentiel, c'est ce qui est important. Bato ebele awa na kati ya bandako na bango moto aliesa moto te asungata moto te na eloko ya kolia me yoka bato basambelaka te me bazosala yango. Jésus-Christ azokende komona bolamu wana eza mpona kosambela mikolo nyonso te mama nde okokotanelaka eza teke mpona kosala n'importe quoi nde okokotanelaka. A partir ya lelo soko ozalaki koliesa nkolo te banda koliesa Jésus, banda koliesa Jésus. Jésus yeyo mutakalawa. Est-ce que eloko nini oliesi Jésus opesi ye nini? Tokutanaka na Jésus mikolo nyonso na babisi Jésus-Christ azali na bavile kuna Jésus-Christ azali na prison Jésus-Christ azali baorfele ebele oyo baza tozomona Jésus na miso. Amen, amen. Papa koma wana yo lali. Amen, amen. Tika papa nakotungisa yo te nyonso ezawa. Amen, amen. Baye koyebisa bango liloba ya mibale ke ngai nazalaki na ndako ya boloko me bino bokendeki kotala ngai. Mama yo ozala mbongo ya kokende kotalaka bato na boloko? Papa yo ozala mbongo ya kokende kotalaka bato na boloko? Est-ce que vous avez l'argent d'aller voir les prisonniers? Me bato boloko ozalaka na bango mikolo nyonso. Tala voisin na yo azolala nzala mpo ya kolamba kaka na butu me fufu elalaki lobi me yo ozozwa yango ozobwaka me mwana na nsambe wana aza moto ya boloko mpo na ya kolia ifo kaka atungisama mingi ere mosusu apusaka shario ere mosusu ifo kaka amemela bato baboke me yo moto oyo eza na ebele ya mbongo mama moto wana aza na boloko. Tala ndenge biso bato ya mokili tozosala moto mosusu aza akufeli aza na mbongo te ya kokunda ndeko esika ya kokende kokunda yeye aza na yango te aza na mbongo ya koliesa bato na matanga te aza na lolenge akoki kosala te aza na famille ya kosunga ye te me Jésus-Christ ye wana na boloko. Me tala biso bato ya Kinshasa olati bien ozokende na matanga ozotourne ebembe ozongi na yo bambongo eza na poshe opike eloko te mama azolela papa azolela baza bato ya boloko ndenge bakomi wana me yo ozoloba matanga na bango ya bapauvre ata sikre ya pamba te ntango azalaki kobelisa akotaki banyongo apartir ya mama yemo moto ya kosunga ye azalaki te moto ya koede ye azalaki te aya kokufisa kuna ye asinye badecharge na morgue mbongo ya morgue azalaki na yango te kaka ya koya komelisa yo sikre mama me Jésus-Christ ye wana aza na boloko eloko nini oyo osali? Amen, amen. Oza na 100,000 na poche okoti na bisi papa moko aviolaki bisi po aza na mbongo te aza na ka moko efo akende po akende ozwaka mwa eloko ya kolia ntango akoti recevoir amoni abando kongola mbongo. Papa mbongo na yo wapi? Non, s'il vous plaît papa. Oui, ba recevoir ndenge baza méchant.
abandi kotabase ye. Mais yo zana mbongo na poche. Ozana 100 000 francs. Yo kama solo na yo. Ba papa mosusu en tout cas. Likolo ya 500. Ozwi nzela oke. Mais n'est-ce pas okutani na Jésus na kati ya bis? Betela Yesu maboko. Amen, amen. Mama tango olingi koede moto kotuna ekolo na ye te. Kotuna ekolo na ye te. Azala mutetela ezotala yo te. Azala moluba ezotala yo te. Azala mongala ezotala yo te. Funga ye na pasi na ye. Mwana ye ke aza mwana na Jésus. Tango okosala na kombo ya Jésus, Jésus akobakisela yo ya mingi. Jésus akosalela yo ya mingi. Akoloba ete mwana nanga asungaki ngai, atalaki nga na boloko. Amen, amen. Yoka baye koloba lisusu ete ngai nazalaki mutakala, bana nanga mebino bolatisaki ngai. Oh! Biso toboni Jésus tolatisi ye. Amen, amen. Quand on parle de Tabith, ce n'est pas pour son église. On ne parle plus de son église. Amen, amen. Ça vous devez savoir. On parle de Tabitha parce que Azaki Kopes. Tabitha était une femme qui avait la libéralité. Amen, amen. Si on parle de Noé, ce n'est pas son église. Noé n'a pas eu. Mokili tozwi ba doctrine totomboli. Nous avons pris les doctrines, nous avons élevé les doctrines. Tozosala lisusu volonté ya Nzambe te. Nous ne faisons plus la volonté de Dieu. Okoyoka kaka biso bato ya église tele. Bazolingana kaka d'entre bango. Biso bato ya église tele. Bazolingana pa kaka d'entre bango. Akolambela ye po baza na église moko. akosalisa ye mpo baza na eglize moko. Me ngai profete John nazoteya bino boye ntango ozali koede Jésus kolinga koyeba mboka na ye te, kotuna eglize na ye te, azala moto eglize songolo ede kaka ye, azala moto eglize ya lolenge nini, salisa ye na nkombo na Yesu, salisa ye na nkombo na Yesu. Ntango Yesu akoya akorekopase yo, makambo ekochange, okokende na terre promise, okokende na elaka. Betela Yesu maboko. Nayoki liloba mosusu alobi nazalaki koleka mopaya me bino boyambaki ngai. Koyamba oyo boyokaka wana mokolo ya bongo okomona eza mwa fufu na matembe ye nalingaka kolia na bato mingi. Papa Daniel ezela mwa fufu ko. Amen, amen. Mama Tantina zela mwa apona nini boye ndeko olingo leka me mokolo ya mwa ngombe makambo echange, elongi echange, aza kaka presse. Amen, amen. Amen, amen. Okomona kaka soka amoni yo bon nalingi na bima mama bon yebisanga presse ya ata ya mi wana ozamona elongi mpenza ke eza normal te, me ata ozoloba bongo solo ya litungulu kotu esebetaki awa. Amen, amen. Mama soso ekokunda yo te, ngombe ekoki kolela moto te, koperdre amour mpona kolia te, pesa bato bilei bakotangela yo ete aliesaka nkolo atalaki ye na boloko. Tala Satan ndenge atieli bana na Nzambe barrière. Soko pesi moto elamba oyo yo lati akokende koboma yo. Tobaka bongo te bana na Nzambe bapesi
lisusu elamba oyo alati te mpo biso baprofete tobebisi bango mafuta olobi vérité. Oui, les enfants de Dieu ne donnent plus ce qu'il avait porté parce qu'ils voient qu'il y a une malédiction qui viendra après cet habit-là. Et beaucoup de prophètes ont induit les enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a solo nzambe na biso oyo aza zoba yo pesi eloko na yo na action de grâce et pas moto ya permettre kaka baboma yo? Est-ce que Jésus jamais peut accepter lobake wana aza nzambe lisusu te? et qu'il peut accepter quelque chose me mpo na ngai na te yo boye pour moi c'est a partir ya lelo soki olatisi moto olatisi Jésus de Nazareth kotumbaka lisusu bilamba te. Tala makambo na ye komona na Kinshasa pepa loboko makambo na ye komona na Kinshasa moto akobimisa ebele ya bilamba boye omoni kaka azwi almete ta bandeko bazotambola mitakala ye azomona bamosusu soki asokoli faka okisa mpo ya kolata. Dans les choses qui est important yoka batangeli biso ke nazalaki mutakala me bozalaki kolati sanga papa na te yo na te nkombo na yo po te bana na yo bayeba véritable amour ata tokosala nyonso tokosala oponaka noa mpo asalaki bolamu. Abraham abenama moninga na yo kaka mpo na kokaba. Tabita yaki kosikwa kaka likolo ya kokaba. Pesa amuru ya kokaba mpe kosala bolamu epa bana na yo. Pepe to ya kobika na kombo